Capage TV. Dossier qui a frôlé, qui a été quasiment considéré comme un scandale. Oui. Vous voyez ça? Encore une fois, la main sur le cœur, je présente mes excuses. Oui. Mais aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. C'est que quant à ma vie passée, à la mère de mes enfants, par respect pour mes enfants, je suis tenu à la respecter comme la mère de mes enfants. Je vous ai toujours dit, il ne faudra pas que plus tard, les enfants me condamnent, par exemple, disant, oui, c'est vrai, papa, mais tu étais allé plus loin. Donc, Capage TV. Humiliation l'équipe pour nga peine na ko sala ko tatelo mo abonte au moins ba minimiser ba to belé mais peine la zaki na batu tout o akoka pe ko atteindre mpaka pour ba bondela émission na déjà zala mabe émission na déjà ko mona peine na olo bake ngai babala nga na soki 70 000 mama ya Mike ata lo pango te yaya soza moi so beti pakandika wana en tout cas aso azaina d'habiter pour ça indica international. Capage TV. Peut-être que monsieur Salem Paka n'a pas fallu pe mabe ndo yemenze mbuna parce que ça moi si homme de Dieu. Abonnez-vous non abonnés de Capage Télévision, je vous salue, bienvenue dans votre chaîne Capage TV, chaîne d'Abino Bolingaka, chaîne d'Abino Botelaka, vraiment mon thème, et même la rabino, émission est bien, actualité, moi quoi est bien, dans un moment il y a confinement, oh bozo c'est là, non Capage Télévision, c'est qui bisote, ils ont même la biso vraiment, et le bout moi quoi il y a kitoko, le l'autre ça la analyse moi mon avec Bossa Mboka, Cynthia Capage, mon major. Bolinga radio na biso pe moi mingi beaucoup mo tia biso pe ka to le bela to sala moi analyse sur actualité to beta vraiment moi lisolo avec Cynthia Capage que je salue. Bonjour. Oui, bonjour Brigel, c'est Kota Brijochou. On est là on a ba commentaire et puis merci pour le service. En tout cas mon salaire qui est makasi et peut qui est bien, yo ebika yo ba tcharo moi 4 il y a un des temps où on a faut bosser trop parce que toi bah talanga bah mon bah Brigel la fois bah mon bah Myriam bah tout wana donc merci na invitation do yambinga lelo kombo pa Bossa Mboka na osipana makasi pour tozaka ngana vie quadre ezana na bozu ezana na bozu te na Bossa Mboka do evandika bongo et merci pour la fan nanga pe ba osipana nango en tout cas merci na équipe Mobimba il y a Capage Télévision et puis bah innovation ko ya merci pour l'invitation voilà. On dit santé carré hein. Ouais, santé ça va, des peu le loza suki kitoko, na sepeli makasi obika maneke. Lobi ko na esa ki ba Kevin Zola ki na bi omoni anga na nyoko na bino ba pause mais bino omoni ta donc on vraiment. En tout cas merci pour na nyonso en tout cas nzamba obatela nyonso za bien. Pour il va quelque chose à réponse OK, merci beaucoup. Tobeta moi actualité muke avocat ya Eliane Bafeno ba kangaki akendaki makala lobby akende makala lobby to ebité ezaki ba cop na bango mi balenza makomi ko frapper ndenge basakana kina mosali na ye to ndenge ninoko lobani ne lokwana ben omoni ngai to na loba on nene ya kelo ko ba na prise wana na mwana pasteur ya na ngai ya papa ya na ngai ya Frank Mulaja ezara pe et pas dans la bénédiction pour na bi déjà interdit nyonso ya kat église et puis na bi ndenge ni on va na basai na nzambe moi basai na nzambe ata ba osumuka ata ba osala ata ba osala faut tozaka na manière ya ko reprocher bango parce que to ba kota ba jeune prière ba combat ba ni ba alliance ba sala etalika bango na nzambe au moins ndeti sœur wana otangi kombo sœur na biso Eliane ndeti tant aki suko réapparaître na conférence de presse tout monde qui frère Pichou karaté ba otiko kunda ya na mona noli to do depuis ba image pas noli en tout cas ça là qui bien té ke mutu neni azana matanga ya ko la musasuma mba pasteur ba mona vraiment tala pasteur ayeba ki ba faux compte ezala ton ha mahambwa ya Eliane yaki
na omona ke mosala na nzambe o bato bazaka très béni na page na yo mais a désactiver ki ba page songolo pakala mais tia ya kozonga mais on dirait affecté akoma lisute trop te ata ba WhatsApp boy po mosala na nzambe zongi cela yo eza amona ka loka biso soto triquer or que za bongo te ngane lo soki la musu ba retomber za bongo na lobaka yango bien avant et puis na lobango na be mission ebele eza voir même ba camarade musu ya ki Jabron Jackie Kapache na poto wana ça on perdre ba abonné yo so côté la pasteur Moïse Mbiye yaya moninga so mosala na nzambe nyonso alega la preuve ane que na boya na ça ko Brigitte so dem su mutu ya religion musu alinga ya moi je sers Dieu na ebi ko banga nzambe en tout cas toki ko yamba église musu te to ko yamba batu ya mangoma musu te tant que to sali la nzambe puis to za na droiture na biso moko de so moni fela na suite tant na vansi mosala na nzambe na pese micro c'est que na convaincu ndenge nga na zo pena tant ngai ya ko solo la pinza na pasteur Moïse nga na so que à cause de la mabene ça mais à 50% toi tu as 50 il sert Dieu parce que ba culte na yena biso azana liloba nzambe ngana so que ngai avant na yeba pasteur na ndeko tala déjà nga kuna esa moto la nzambe na bi ba culte matinal o ndeko sala na o epambola ngona sena botaki azongisa yango parce que eza bénédiction munene pona bana na nzambe belé batu musu ba ko esa ki kondima omoni pasteur atane aboga ana mamne mais il sert Dieu voilà. Omoni pasteur ezala ba place batamu so asala ba pasteur so asala ndé tata pasteur journée ba abimate aoloba na mututé azaka na chambre méditer ba sacrifice wana nyonso ba ba bien ngote peut-être la muso asumuka ki to aider to sambela pona yeye kakaté ba pasteur Denis Lesi banzondo ba pasteur ebele ba pasteur Sony mais congolais so muninga kwei ya roya so achevé na mabanga na ya sala lisumuté to landa comportement ba pasteur te bien sûr qu'il faut pas en droiture mais to tikaka ba servir peuple de Dieu. Oh non c'est écoute la bateau écoute la bango lelo bango et tout bango nyoso wana et atalika nzambe to ebité la mutu asala mabe déjà senga derrière bolimbisi mais loi carme zala mambo belé sala maretu ngai vraiment en tout cas na garda ka position na ngawana na zali pena moko na ngora mutu kana na kepa na bete na ke sambena na landa ba prédication na siloué na landa ka banzembu ya pasteur Moïse Mbiye ata na volant et dahanga makasi bato ba rassembler ka te banzembu les ana fete po na nga na mona yango jamais na ko landa ka bato po ba lobiki azama bela na ndiba en tout cas wana pena yanzia na ngati mais koyo koloba c'est comme si oyebaki ke affaire o suka na kaka bo parce que yo peut garder qui peut bandi na yo ata mu payer na yebaki ba on tout ça la mususu papa Roger nenga kendelara papa Roger il est spirituel là mususu ko lobelo mo boye mais akepe wasali baba na bango mususu ba pasteur basalaka mais aza rappelle ba limite na ndeti makambo est to bona pasteur Roger lobaka e belete mais aboki na kokota wana mais azaki ko sala makambo na yeba batu mususu akokota likambo ya batu ya nzambe na divagation ça peut être batu mususu de ba pasteur Roger Baka mais nga na que le frère l'évangéliste Roger Baka alobaka makambo ya bien et puis il prie beaucoup mais so moni ba critique musu ba sala ba on ba musu ba ekwela ba biso to yebi nde nzamba frappaka en tout cas so na moni mama mwana ye wana na ebika ke trouble les ongeli ba mo ko voilà. OK, en parlant de pasteur Moïse Mbiye to banda ko mona série moko bando kangama trop na pasteur Mike Alambai mais c'est comme si amitié wana vraiment ils a susu ya makasi tende bazaki liboso basala featuring mona pe ko mona na o yazo poster muninga mais ils ala lisusu te tozo mitina pona nini po oyo ba publiaki moi bêtise moko salamaki pona ye o pe bêtise salamaki yango ba koma ko faire éloigner bon intimité ya kokola pe ba occupation za la pe belé Brijou attendait aux anobo et zanata moto mona na sou même pas et comme major eloko na sika kiangwe nazoya major landa na place boenga danake et comme alem so comme na car to comme okende da ba voyage comme une occupation na alem so balé et ça peut le même avec pasteur Michael alem so balaki comme pe na mambo belé pe ba mbale bana l'église peut-être ba mona na harama on a coulisse et ça te que ba mona ni ba filmer ba mona ni ba photo ba mona ni boy donc ba na bango alem so za na ya coulisse et mona na raté la preuve est que un mois pe akenda ko sala ba prédication dans l'église kuna omoni eza relation ka tete ka na TV photo boy ba tsuba ko kana mo mbona te so ba relation na bango eza coulisse mais nzimite ke ba kabwana ou bien et lo moi bon voilà mutaza ba occupation na voilà tokota sikoyo na monde na bino ya ki chroniqueuse polémique moko koti entre deux confrères na yo Kelly Katenda na Ken Piana motezo bo mama te vraiment banda ki makambango oya lobby droit de réponse ou asali voire même Kisinjora azape accusé à koti na makambuana
mais toye baraté basalaka ba polémique wana entre bango pona nini ezaka koluka base koluka babonné parce que yo vraiment na koyeba yo na vandi déjà na yo na koyeba yo tu n'es pas trop na makamba ba polémique alobaki asalaki bango basalaka ngo pourquoi et puis comment na bango mbane bazo beta na mito ezo lobela oni et puis ça ramawa parce que baza ba frère comme on a déjà que Kelly tant Ken a Kendaki azalaki na ye donc c'est que quelque part azapé na bolingwa Ken comment on appelle que Ken Anzima qui peut-être là monsieur azota moi 2 jours totalement sur la Kelly c'est que bolingwa ezali ba wela ba mission to bito ba wela ba mission ba mission ba apporter la bande ti nini o bango mo ba ko sala forte bazana biso so to vana na artiste les msou bango mi balé Kelly peut-être na Ken ba vanda na artiste pe ba vanda na artiste te ko le gala msou biso te mais to na ba limite et puis na maram na biso to ko loba na ba interdiction et ça te kala msou bozo be bana bino na bino et ba no revenir na msou na artiste et puis Ken à sa parent Kelly peut-être à sa parent ko loba maram be tout le monde ba internet et tout en tout cas ça fait pas bien mais là msou batu msou ya poto o ba pesa ba mtu makasi so mo na msou Kelly a fingi batali makasi so ba moni Ken a fingi la fille ba déjà que oh idéologie à Ken on le pas que ça Ken a ça la chou ya ngote me ba idéologie à Ken ezara bon système morote ya romatisa ba abonné soit ko ça ke batala bino basit nyoso e mataka basit musu ezapena ba abonné belé ezara polémique té la preuve en est que un monga na tika ba musu na ko na bi Brigel sala na kisi njoro na ko maintenant biso bat musu o ba yaka pena ko accélérer longo l'émission total ngona bana et tout ah mais ce que batuni batala biso en fait un mo bo elekela bato ya to bato normal bon je me dis là nous avons appelé biso bénédiction que biso to zakala musu satana musu ba abonné or là musu bango mais ça c'est témoin là musu pa cause la papa bon azati atali film na film il faut to bande ni to ko fanda pona nga Kelly achana se et monde alanda ki to yo yamba ipe muto la yamba ki sinjo eza yote droit de réponse ezala soit Monique Brigel a yambila musu Cynthia déconner il y a qu'une émission et puis na ko lobelo ko na saka pona binote batika ko harceler ba journaliste na ba TV otali et tout yo senga droit de réponse to benga muto azaki na émission na ye o benga présentatrice nanga pourquoi elle me soit agressée to tout non yo ya ka émission benga que droit de réponse nga pena ya ko intervenir mais pour Ken Monique na David nanga tout sera bien aza motema na vraiment témé soit longoli ka bloa mike et puis Kelly peut vraiment na mona até kaza muto ba rancune et tout soit longoli en tout cas ba tchaba se bazami bali voilà. Réaction na yo à propos ya polémique ezalaka kaka entre journaliste et musicien réaction na yo pour na polémique kotaki entre Vincent Toulouse na Déplique bon na Déplique pomba azape mutu mo ya ba show paka Vincent pe azape mutu mo boy ya ki même show comprendre mais depuis que ça on peut na son stending ya silika ke Vincent na biboy pona place mo pe boy so boké po ba justice pe zala soko le belo mona kanda ke mutu mo pas zui likambu mo bona kanda donc c'est que depuis que ça a problème avec ça la Vincent salibo ya on air mo boy il faut qu'on contrôlera plus ba maloba na biso a tous na kanda ozana sa kanda ba poser question bi okimino so ça besoin mususu aloba na ote kinata na SMS ponga un monde depuis que solo ane mingi là so bisa tanga ke Cynthia coach batu na yo ke ngai bo mais au lieu na TV ba mon attaque bon un mo pe batu bazara mo ba hypocrite loko alem subiso voilà et ça non mais pour ngai là mususu zaki kanda mo zaki kala mususu ba ramener likambu to boye et puis na tala pe émission Vincent na yo ka pété ka lobeli mingi de plus que je sais pas peut-être zale donc à mo ba vraiment boye mais ba tchana sende na lobika pata pour na Ken pour na Kelly ba tchana c'est Vincent azape na besoin depuis comme invité depuis que ça besoin Vincent plus pire pour la nini ke bango ba vanda na banda mais biso na sa mo ito to ka poto lobela bango mukoni bango ba lobela biso ezate mais que même respect wana ezala vraiment bien voilà peut depuis qu'il y a peut-être autant de personnes ni bazara bien à Vincent oh Vincent pas ko beta même sou ya bon mo 4 5 journalistes peut pas lobeloté côté depuis que peut être ba mission ni bazara bien oh là so ko beta donc vice versa tous ça na biso bien eza ba problème ba journaliste na ba mission na c'est les cas na donc ba tchala bon ha mai na vie non on va vraiment kitoko Cynthia Kapage lo ba biso ba relation ni nous a ranango na ba chroniqueur ou chroniqueuse mususu
relation eza nango kaka ke tozala na biso famille miso totalana na musika parce que bazalaka na facilité kofinga surtout internet journaliste ya internet en tout cas baa na langage facile ya insulte ya osakala kute nga pena na komaka na keba ya maskasi depuis ka na sangana na groupe de bato moko boye ba créer ba bilo moko ezalaka te baloba ba bilo moko dona koma na kobanga ata mutu so nga intégrer kaka page télévision soka bato na mombo pona kana délégation ba FBI so babika yete keba kolinga te basalonde basalaki yo mba mona tiki en tout cas na se méfier na bato mais bato stokoma na kaka mais relation pena ya kati nga depuis na perda amitié moko kana zara na en tout cas ba wana muso ezaka ko meka mais loko esimba na ngote na fana na nga na zara pena na meilleur ami na azate ata mkomo te zara nzambe ne meilleur ami voilà bato moko to bando ko mona yo plus na Mida Taylor asala kutu de asala promotion ya chaîne na yo mais oui tout le monde a quoi sous na yete to yebite et le roni ne c'est pas ça pour moi éloignement et kota bongo bozaka ka bon terme to ndeka ko lobi ke koma noka musika oui musika na Mida trop mais Mida la mutu na biso ya maison mère azape parmi Fiona eba été mais série ba bloquanga site na ya Airbag télévision. En tout cas, je remercie Akaye. Azapena parmi bateau batbada au benga. Oui, fi mon Mida lobela yo boena boye. Kutu pas huilien non à part j'ai la bouche. J'ai la bouche, j'ai sur la likambu pas joana vraiment ya motema. J'ai la bouche. Ngamba mono place azali wana pena mutunanga makasi mais Mida salaka pena matraquage pour la chaîne nanga en tout cas donc abundaka penza. Mais brutalement boye pas c'est rien en azali au sa clash mais il y a lelo eleki. Ngomoni na banga bato pour ba clash ay mo bona na koma banga même ko komela Mida na WhatsApp et tout pour akoma le kapenza ko finga moni Mida wa mama bana osapa ba relation le roi ba biso to yebi to sola to zo pe baton il faut tcha répéter na c'est moni ba internet o eleka ba te belé ba bebisa ba vie biso pe la msomo na to komo banga po to za sola ndemo mais komi mbala mo omoni ezara bien te en tout cas place azami bongisa menga vraiment na zana problème na été aza moto moni nga la garde ba meilleur ba bon souvenir a chaka na c'est surtout ba insulte regarde ce site na comme conseil hein conseil site na et puis tanga lobela wera moni wera amta bandu ndo amta respect ata loba na ebo été mais ba blo mususu mona ka ke koma ka moi ja ndo lobela no wenge et ça la bien lobela no ka ata wenge ke okendaka mona mafinga na okape ba voice wana ngata to ba yokisinga voice na bien Mida ce que talande tiboy et kiti sara voix na bi wana Mida mto oloba omoni atobima peut-être na keli tobima na mobali moko boya ata yete nudité ya mobali na yo déjà ozala nango ezaka vraiment personnel omoni ezate ke o mukie o munene mabala nyonso o ewumela ezaka te ke na mususu po mobali aza boya munene soki bato mususu bazaka nango mais alingi ote mutuso azane na ngote nzamba pesi ya ngote pesi ka tolmo mukie wana mais ao linga yo alingi famille na yo alingi donc babilo wana eza vraiment makambo kala eza soute na bolingo to na ba relation et tout là musu mutu yo boya pona yango kuna oza prêtre azama mususu et bele pe ba regretter lelo mais lobi la musu bazana mapamboli na bango pembeni voilà en tout cas ezala ba fina ba fille nyoso kaka na ba garçon nyoso basala mambo wana ke obimi na fille olobi boye aza kuna muke esimba te pe mutu nyoso afinga surtout nzoto ya mama azaka na malédiction azalaka na malédiction en tout cas pour nanga na sur karoyoka aza muto pena ti capage télévision vendre en tout cas Mida asala pena belé na ro wanga na tete ano pena do ba une semaine na lobaka et talaka sinazo atambo ngana jamais na revendre na vandi bo samboka na lobela mu mais sur la sonne na lobeli Mida parce que aza oba eza bato belé bazara o bazate ce qu'on a ba te l'internet c'est comme ça bongo to ndenge ni po e bato belo basala ba dégâts na internet baza na boy baza bien koleka ndenge ba monisa biso na nani parce que alors conseiller trop et tout donc voilà quoi voilà kolela kolamuka to lalika to lamuki to moni ba vidéo ya mpaka na yo papa chéri et bimi bazo binela e penda confirmer les on est bien vidéo ya papa chéri na pese bambote wana mpiaka papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans le coco mobala maboko pembe ya propre so vana papa chéri yo mo fomi tala so za ndenge nini po mona pena ke mo zo mi tala po ka moi mobala propre makasi bo wana mpaka penza
Naïba que jour moi 50e anniversaire à papa chéri à Notre-Dame. Nazara appelle la seule journaliste, voilà c'est Himobwe. La 50e anniversaire à papa chéri à Notre-Dame dans Yeba Lisusu wana na koti Kleboa Sika. Et Zara bena Bendabika. Na kenda pas anniversaire à papa chéri Nazara na sala. Tena bablo ose belé bon là mon papa chéri leke belé. Malgré que na dérangeara été pour na dollar mais ça va pareil bi que wana ba vrai. Moninga brigé dans le bailo moko ata ba koselo makam mais faut za la vrai. Tant ba koselo makam ta ba paraba yo vefe ba comprendre que bateau nyos ba na lo yenge bazara ba vrai te ba biso to lo ba te to za vrai. Dans ça là interview na la pina so ba tient club ba beti ba mona meilleur reportage. Parce que ngana lo ba ngata jibe ba meilleure émission na vraiment. Pe ba meilleure émission na sala on a papa chéri pour donc ngana na muta papa chéri no ya BCBG ya avant na ndako. Na kangara déjà ba koko mala uta okende ki Genève nzemba ba yemba ba ville beaucoup voilà moi ça qui a sepela ne oyema nzemba ya jibeane te wana pena kati na lela pena ba nzemba papa chéri mba bien surtout fait de l'amour na motu et voilà na yeba lisu na wana na rando na vena nga Zakari na tumbola ngo ka toujours poto si ça rando mais vieux il faut mona que après ça peut ba souffrance belé na ina saka émission botala ve mola nengaza na ina chaka papa chéri microbo na o senti déjà mola a oyebisa jiba salate wana ba secret personnel maintenant le bien émission siko tellement na ramuta bampaka bampaka balongo le loko wana na mona Patrick Adogo ke papa chéri habité vie faut ça le loko tala siko niveau habité papa chéri wana mutu na yo a petit na yo ngapena na mona pena boy mola nenga coach papa chéri a salate mais te papa chéri oumela la vidéo on est à un moment oui te oyakala mais la vidéo etikala eza histoire etikala yo kasi mabelo nga pasima na motema to ko limbisa na biso mais to obosa na musu bandika musu te wana eza peka po mola atika bakanda atesuna ba petit na ya na ngona importance te biso to sa musala biso sengi bongo ata oza nemia muntu so oza mpaka na ngana oboya muntu wana te Patrick Adogo mba oui Patrick Adogo Patrick Adogo mba moi yana bampaka musu bankantranga balongo loko na basinyana papa chéri faut astara papa chéri buda papa chéri nyatanga ngono ya kana mikoboy mpaka nyatanga kadia yo neni l'autre là ba ebisela po jibe azamuluba ya mbongo abomba te jiba lo wa mundele soki obiseli kambo aloba okene wa aloba biyoba sikongana eba keza mpaka pona mona kyango papa chéri na bi paka na petit na yo na minute okotika kate pona edi na micro papa chéri tina atika na nyata interview mageza na mula ite po diabo ekote déjà mais atiko tala kotika déjà na micro na nga mage ba betinga diabo makasi ke nga na mutu l'autre la moko boise wana obaloba te papa chéri ke nga na mutu na mais papa chéri atala te atika nga en tout cas marquanga tant que vivant faut yebake bilo parmi ba bloko e marquanga na vie papa chéri peut témoignage yonga na habité son na wangara to ko minimiser paka to so ndeni te bato basala ba bien fait pona comme peut-être la nga na zabo il faut bazala rapport ni générique na nga e bande la chaîne ezara peka partie wana ya JB donc to zala bien na ba pako basala biso bolam ya moni nzela na nga ezala ka on a ko reconnaître ba bolam mutu bon pour la vidéo on les a témoignage pour mon que biso to encaisser belé do biso to to bunda bagia 40 45 pour coca jambe bâton dans les roues exact tout est pour to lona déjà vidéo papa chez on essaie à kala faut ça 3 ans déjà 4 ans donc en tout cas mal intentionné ne ba bimisi en et tout voilà mon ina musu papa chéri ba star ba star célèbre à la famille on est un moto putana na irsila ba bloro bongo yo aya Cynthia ezani komba famille bona boto potana mais ce que son a des célèbre ba bloro e bando ya yango wana to ko critiquer peut-être là musu na ba lu ba pezara na mo ba interdiction mais ba bloro musu ezala wana on yemba la mo longo cette puis ba téléphone na filmaki voilà mais ils ont une vidéo à Kala. On a tellement de Kala, les vidéos à Kala. Ika de Young, journaliste, a commis un système, il y a émission en direct, il y a Instagram, à ça il y a émission trop pendant un moment où il y a confinement, à ça il y a Mike Lamba, à ça il y a Fali Poupa, Hérité Watanabe, à ça il vraiment. Donc tout le monde a vraiment innovation. Ce que question dans les ali naïba, pour bien nous surtout
boza batamonde moko boza ba journaliste. Pourquoi pas binope bosalaka eloko wana oye asali que genre to vana na biso na plateau te to sala nka genre chombo yo za wapi ngape wapi to sali na biso za kaka vitesse na ye to ba innovation kaka o bino bokoka osala te yango akateli bino crochet. Bon, quand tu as biso crochet to innovation na ebité hein bilo musupe onga na mona na artiste na biso en général bazara na mo ba complexe moko boy. Omoninga pene na zabo na pesi kuto Ika, il est une dame très très gentille. Mukali boso na PC micro nanga en tout cas aboyelanga te. Aloba kuta kotsa ba anglais jour wana compliqué nga ba nini na eba kezana na Béatrice. Wana se hona ba chancel ba obeta et puis na solista ka epo yem tazaki ko manager chancel amemanga pena ti et pas chancel yo binga na babolamu en tout cas muto sala na bossa na ngote. Mais ngalo revenir ka ba mission na biso. Biso pe to rose, lem sou biso pe tonto ke lem sou place msou to ba 4 saisons ba malili, o somi ba barrage, ba importance lem sou ba ika ba niveau o lem sou azana ngo par rapport à ba makampe ba bénédiction nzamba peselier. Peut-être aux appels ba facilité wana. Po biso za contacter héritier, lem sou héritier betindika, OK pas fali bo fali akale. OK pas fali bo fali betindika o erakale. Omoni na ebarate soki ezala nini. Wana vraiment to remis tout na mais faut pas élargir l'horizon. Pour question monsieur ika opposé na ngoti. Mais ngana monsieur nga sinti on opposant. Question polémique et pas ika répondre et pas papi mboma répondre. Pourquoi pas mutu monsieur oboya? Té wana ezala na vraiment important. C'était wana za ba mission na biso faut ba revoir manière na ba ngo ya va na ba journaliste. Quelque part peut ba mission ba revoir ndeni so ki la monsieur ba teli katen Kelly na ba ken ba OK na mambu. Tu vois? Les monsieur ba éviter rabino po ba bi ke bino trop de biso ba. Voilà, les monsieur ba film so mon avait na micro à téléphone. Afinga na ba kufa na ba balamuka na ba ba morga finga tant oya pour se présenter boy chroniqueur. Ouais, sur n'importe quoi. Mais bah fungola ba horizon, ils ont une innovation des alans. Na moni ba daju ba osala ngo live les alans. Mais ba zala limité te pour lem subiso or to lem suna ba plateau te. Bola na lem su muntu ana za plateau to muntu ana lekinga na anglais, peut-être nga leki na lingala. Peut-être nga na vibra makasi menakin. Omoni donc on est arabe blo mo ba artiste il faut ba bannir mo kemke. On faut ça comme ça no makasi pour to bengi artiste abudeti. Voilà. Entre bon moi différence mon corps ben, je sais que baza vraiment pareilité oh moi c'est au mobile mais selon yo entre Ika de Young na Abdul Kaba nani on vraiment zarana moi hein à ça la musala bien collé comme ça te ba baza ba présenter ba spectacle baza ba MC on dirait ba coller ça qui MC hein pour que coller ça qui MC ça rappelle moi avantage moi je te présenter à kaka mais ba comment ba MC moi azo présenter ba spectacle ngana sala on mais dans sala kala na batigo et puis personnam Chichi T19 il peut na coach nanga et ça son na agrémenté soirée moi il faut Chichi na tout naé bablo et belé en tout cas il me manque tellement nzambe mon quoi azwaka batunaye et tout mais ya ngona lo ba Brigel mon na isa ko Brigel ozana boy mais kolisa boy ce que bango ba kolisa mamwana azana presse mais à s'orientaka na ba grand spectacle et puis ba soirée et ça peut ba touche muso obiso ba journaliste to za na ngote noela madinga pas za na ngo papi mboma emo na mona asala ngo mais emo limbisaka Jakinda là aussi na nati lo kolepe azaka na ngo ngape na zalaka na linga ngo Marius mais il faut to za na so za ba ambition au matin yebara déjà ba biloko mais ba mbale on dira ba sala ba sa pe kana mo ba eloko mo bo o sala ba ministère na biso ba s'intéresser dans monde trop de voyages trop de dini moi ba boy na ebité ah peut-être c'est que là monsieur to ko la banglais là monsieur za pété mais là monsieur na nenga pena esti ndu sa boy ah te ba pas pe ba na bango voilà. OK, en parlant de live, toi qui est vraiment qui toko, en parlant de live Mike Alamba ya leka qui na lève à Ika de Young, c'est ce qu'ils a qui vraiment un signe qui bolimbi ici par rapport ya vidéo ya mama bananaye pas le bien zakaka mama bananaye ata lelo ba bebani ba rokuta na fête moi na Bali na nini collation moi na zaka mama bananaye a signe qui vraiment batunya surtout pardon o batala qui vidéo wana soki vraiment et vexa qui bango soit blessa qui bango a signe qui pardon yo na linga qui to sala moi analyse muke sur live wana ya Mike Alambai. Comment on nous live wana ko yoka ba propos na ya loba ki wana et ça là qui on nous ndengeni bon nga et ça la passe parce que nazana mwana moi sinde bat ba loba wana que oza mwana moi si mosol ozo sala mahamba boy pona ne communauté nini e communauté
parce que biso so babetaka biso to bundaka na mibali to lobi teke mibali basala bien te basala mabe mais eyela biso eza betape oyo ko sibir bilo mususu ezaka te kovanda na kati ya libala bato mosusu mpe babala bango te bahonora bango te mpe babotaka na mibali mosusu songolo pakala mais ezaka même vie oyo ezalaka kaka la quotidienne eza yango wana ngai esala nga mpasi mpo namona frère Mike akoma pembeni ya kotangisama ya mistoire anolo bamambo wana na mitiaki na ndenge ya grand frère te mais natiaki na ndenge ya musicien kaka te mais natiaki na ndenge ya frère na nga oyo alandi nga so ezali mpe frère na nga na ngai na toléré te peut-être abala mwasi ya bongo so mpe ezalaki la mosusu mwasi ya bongo nde azali na mobali la mosusu oyo mepenya na lobaka na biso mpo na frère Mike Alambai nalingai peut-être la mosusu koconseille yango moni nga na ebandeli déjà émission oyo ya mama penye na kondanaka mbala mwa mamulopo tu vois po bakangaka on dirait bat internet babungaka mwa babilo ebeli na kondanaka mamulopo et puis mamulopo na bite so asala su babilo abongo to ba direct on dirait avandaka azwa conscience là moso mona pe émission wana bimena et puis mamsusu pe ya mabebele omoni biso ba fito za ndenge okosama mne beti ndika mena simoyo lo baponyo lo bana ngate na tika ponyo pe kisanga ngate lo libana na kufi babilo mwa bon mais et ça nga vraiment pas si ton na mona life mais koyoka ekoloba lobi nini ke ayeba ki déjà que cela allait arriver donc phrase wana ngai est compliqué ki nga mwa muke parce que azaki mwasi na ye abalaki ye et ma bé koti parce que moi si a dénoncé ma kamabanda kuko sala e malobi nini je savais déjà que cela allait arriver pourquoi ayeba ki on ndenge nini ke akoyeba ke moi si face à la boy il faut comme boy et ça peut quand être aux aboyés même souper au cosablo mais au pressentir déjà qu'elle est major à zaboy non pressentir déjà que major peut-être et l'eau mon peu bon non bêta aussi les capo asika déjà yango la mususu na sala l'eau mon et les autres sous tout mon major à sala année déjà yango mon araba to mesana na mabete to sala ka bolamu na loka pe place moro papa Mike Alobi 5 ans déjà na no vivre sur enfer bablo moi bon kena lingaka ko récupérer mais ezalaka trop tard peut-être là sous ba base na bango pesa qui fondé par quoi on ne sait pas mais pour ngai là sous ba base ya ba mariage dialogue ezalaka et puis mingi to kaka batalibanda te moi c'est mobile to kaka plus biso mi balé pour libala ezara ya parente ya pasteur te ya biso balé pour l'instant ya rota la pena ma penya no mone pena que déception à Lyon quand mais ana soit les souté pour humiliation l'équipe pour nga penya na ko ka sala ko tatelo mo bonté au moins bat ba minimiser ba tu belé mais penya na zaki na batu tout o akoka pe ko atteindre paka pour ba bondela émission na déjà zara mabe émission na déjà ko mona penya na olo baké ngai babala nga na soki 70 000 mama ya Mike ata lo pango te yaya soza moi so beti pakandika wana en tout cas aso azaina d'habiter pour eza ndika international pour la famille pour la mobile pour la master mobile pour la eza humiliation plus pire encore ozali mosa na nzambe bien sûr bato bazo koma Cynthia Kapashi aza mosa na nzambe aza mosa na nzambe te au moins que batu ba internet nde baza ba wana nga chana na cha bango ka bien sûr na so ya malamu ya mabe na koki ko chango ka te parce que ndenge penya na libana na moni internet moko to na komele au sali mabe il faut dénoncer na moni ata moko ta ke bonde frère Mike lelo la msusu a galérer la msusu na ndako yo ebika mutu so bali déjà au sali sou pali so en arrière na bana lisusu ya un mot bobiso ko ba célibataire ezala au vandozo raisonner na minute na mabana na mutu so na zata la père mais au mona wana mutu mais 19h 23h faut bokabo et moi ça bien peu au vaina mutu ti tongo ti do bozo partager di bala isa terrain mo ya bien malgré ça bépine belé mais en tout cas il faut qu'on revoir ba base na bango za ndeni bon ba kabone na bango menga elo na komio isaka ka penye o sali mabe o sarate donc so bat ba ka sa kwa oyembi fali to ba fali ndendo ki fali nde chor fali kuta yemba banzembo nzambe pa yebike ya banzembo nzambe après ya frère Mike peut-être là monsieur Salem paka na fali pe mabe ndo yemba nzembo na parce que ça moi si homme de Dieu ba tout so ba oh Mike internet pour na bango za église te eza ba église te oh Mike pe abinaki elo mo na tula kai abaki ndanga abinaka nini seben de asale moi geste monde monter des arabes ya ko noyer voilà bima bon mais atika na tula ki on émission na moko c'est un frère à Christ
on doit beaucoup les soutenir. Peigner l'acception déjà qu'il y a Pomba Bolingo. Eh, il y a Pomba Bolingo. Aux autres, on a Nakala, Nazabon, et soit. Mais monde kara et la sara bat kozate mutu oyo akozwa pasi na koleka yo moko azate tala famille na tala yo tala mobali mususu oyo bala penyel so yo zalanga mungo kata bilamba ponga na sara guerre na bato ebele mais qu'on a kata guerre wana mutu mo azala na page ne za na 100 000 abonnés o le mususu na kata ndaku ne ano yebisa yo peut-être que oza mwasi faut sala boy faut sala boy faut sala boy. Mais là, on a 10% noté, là, 1% na yeba kaka. Mais ils ont un jour moi basu photo nanga, né mobile yango, basu na ba vidéo ba poster na page à 100 000 personnes. Muto ayebi nganda yebi ke wana peut-être là sous papa moi na Cynthia. Nanga mo, muto ayelu information le kino à moi, c'est à niveau humiliation. Que Cynthia tala ba cheto na nyo mais yo sko benga ton wana. Yo na peut-être na tonto na boloba na te mo kanga ka catch. Pona ni mama bino ebiso il faut fan la calme pour nzambe no bundela. C'est que peigner yo kokate. Yo ko relation bino mba na kata coulisse yo moko to bimisa ki to poto mona ba leke ba frère Mike poto mona ba nani ba lobby ba nani kenda ke zonga ki mage ba musu ba kondana ka Yvette Kalombo. Mais Yvette ko kape a lobby yo po lobby no loti. Ba banga ba se ba comprendre te que là musu les abonza o kwa to ko ba ko loba. Mais kimia elle qui soza comme Tour Eiffel. Naba gratte-ciel au ya Dubaï au le kaba Tour Eiffel na Moulay. En tout cas ça aux moi si faut ça monter ba monene. Ko battu monsieur pas mona ba chéri na ba à côté na chambre mon chéri no a remarqué. Mais atalinyo sur la te mbana c'est que pardonne mon chéri. Bo continuer c'est que yo ko compter tant que za ki na responsabilité na tala émission mo boy. Peigner na Mike Kalamba na Willy Kaimbe. Wana libala bo sika. Oloba ngo to kabona te na continuer. Il faut continuer. Pour nga na yebiso paka ipu pala musu pa sepe te osali soni po basola na frère Mike. Eza malamu te to honorer nzambe na kwa na biso po to honorer peut-être la musu mama bafana. So azaela mususu mosai na nzambe. Alinga yemba pe nzembo wana te. Mais ya oyemba quand même parce que mama bafana kenda ka pena prière assemble la oyemba frère Mike. Et ça la kisko ndenge ni c'est que to lo mambo belé to yo beta mabakume zonga sima te azonga sima ça est bien te on est à quoi ça bende l'église azana SRT mais azar mwana mo sala nzambe ndetinga bilo mususu fona zara na interdit nan et bilo mususu faut interdit chose ala atanga na chaîne Brigène so ba singelo mo bona yebiso Brigène tala kende bozonga bo tala mpaka balobi bu photo yo kaka manque ya sagesse oyo tula pe botuli no po tuli vino mobimba po mobala tula te do ba oba betelo maboko po eminzembo wana balingi ote po to ngungi okasa ba betelo maboko peut-être problème so bo mais nous on soutient l'église papa Mike akobetaka lisu moi cité ak se congé ayoki pena oyaye mais maman batela bana koluka te na mususu bat bakota maloba batu c'est pas bon batela bana za no ngala pesika exemple yanga na za moi si mo boso ba yo isanga loko so mo bala ngai isanga ka loko nabi mama kulbate nalingite ba bisaka déjà so ki ka mo ba na ngai isanga loko tala o so bandi do ti na lo ba no bricher lelo na tikala ta koyeba likambo mo bala ngai isanga te ti lelo l'amso ngai très important pour l'amso bakama nanga peut-être pour la vie nanga peut-être pour msa nanga tellement na za ngana hada plafond ngana simba da mbongo ngana roulera déjà ngana le au sommet ngana za pena no ngai pena na za bo gentini ngobilambaka mais si le lo na mitu na loko nini mobile ngana ngai sanga mais c'est trop tard to za sauter nyoso ba mena donc ça encore exemple la rapide témoignage dans moki en tout cas on soutient to boy ko beta basi ne to lo bango pe de temps en temps na kakol na linda to lingana bisote eza mabe mais linda ko yo sai misote peut-être critiquer pa kakol omoni pona ni basi libanda bazoleka basi basi na nzambe basi na nzambe basosolo biso en tout cas ngane na zabo jamais boyo kanga te na yo critiquer frère Mike atala ki ça ta pongi jamais. Ok, merci. Toujours analyser kaka au lobby que frère Mike Kalamba a tiki à ce qu'ils ont bien robeta ka sous moi cité. Mais na live wana lobby ni ba komo bengaye Mike Tyson. Pourquoi Ndimi Komboana? Parce que a robeta ka sous moi cité mais Ndimi a porté ne kombo Mike Tyson. Parce que ça paye ça on dit ma otendeni pour tout monde ba preuve. Jusqu'à là na ebité soka Ndima ki ka beta ki na ebité
mais yemo pe on dira c'est corriger peut-être soit on dit ba ki ozaka pour na blague pour seka pe mi moni ba seka mi na ça on seka pe bazara na kanda mi voilà donc pour nga on dirait ça ki on ka le roi moi blague mais na ndimite ka on dit ma kombo na pesa kombo mabe eza kombo esengo te to ndima sutende to zo côté les boy prochainement to na sous belle séance to te ezalate donc pour nga ata kombo na atchon pandi azala serviteur de Dieu na capage télévision awa ba culte na mususu e bandoleka za fena moto photo soutenir parce que ba nzembo na ye ya et dabiso makasi. Voilà. En parlant de Banzembo naye, à cela qui album naye, ba clip naye, Banzembo on est vraiment et bimaki ba clip moko ya bien mais et beti vraiment ndenge betaraté. Ne va toyer bela frère Mike Alambay, ceux qui vraiment beti Nzembo en tout cas, mutu nyonso tout ce qu'on doit adorer, il faut aller là, louange kolobate, mais il y a tout rependa ndeti comité. Et ça c'est dû à déception madame to. Oui, mais demande ba carrière na biso ceux qui m'a bemo e kotio, ke boko ko m'a fait déséquilibré. Et surtout aux sans prière, aux a soutien il y a aucun déséquilibré. C'est le même peu le pour album il y a pasteur Moïse Mbiye mais ngana yebi keza pena ba corona on yé et puis na ba bezo pena ndenge yaki yango en tout cas il faut que tu vas prendre ma bonne délit parce que avocat nga on les anze moi bien ma parole m'aura bien et diable azora place au photo Tchanzambe, tout ça en polémique, tout ça en mambo belé. En tout cas, tout soutenir album Wana, avocat, et puis tout soutenir Triomphe, Kalaming était à Mahambo Geleka, et Kokubo qui n'a pas page na bango en tout cas, basa basa Nzambe, oh malgré ma soumo na bango na boya on teme, basa quand même bateau Nzamba tchena nzena na bango pour atabango news, ba frère Patrice, bango news pour tout zonga rata. Atala matanga so ba chenze mbwana omona pelaka mutu azongi kati na ye to minimiza te soka vamoro ye diabolique biso so to memami te nga na memama te nga pena na zara wana voilà. C'est comme si vraiment déception wana zokoka ko surmontant ote ti lelo parce que voir même na ba page Facebook na ye ba publication na ye zakara dire voilà ba momoro vraiment kaka ya pas si c'est comme ça zokoko frère Mike Alambay ana mai na musunyo wanga na yo yo pe amotondi ça na Facebook ou na Instagram ke na stati na ça brijou cha stati musala pour na Congo o ba ko tourner le côté so za problème ya dikamba motema so za maîtrise te o comment na page yango moni bato ebele fo bazala na ba éditeur na bango bazala toujours na page avant commander bonga na bi ke brija la zawana po idanga na okoma il faut pas ko tinda ba célébrité bango ba contrôler na mamna ba fo bazala na équipe mobimba avant mta poster atelo ko faut vraiment ba ta vérifier après poster ça mutu ko ya ozena mwasi na yo onora ke bonga bambo na mire atatu ko loba na biso pona mpaka to loba to défendre mo motema nezo ozoka aza mutu ana mai na makila mwasi honoré tala longa yo ba bebe mi baza a o na so atika bango bi polémique ni asalaka ngana yebi pardon a excuser nga Enis to sala ni na Congo ba sala stage na Congo mais tala sko série wana déjà peut-être là so ko aza mutu akolo ba pe batusu ya malamu ona so leka na nzela na ngana beta ba bandika mais tala lelo omoni asala e mutu et tout nyoso leka po biso pena ba soda na bonzambe to roya pe kaka ba o ba boya ye ba boyi mais biso to zaka wana papa Mike tozaka wana tika Tyson yo vraiment Mike Alambay break msusu ezate avocat tozana ngo kaka wana nena oloba déjà boye bazo illustrer na bani nyonso en tout cas merci Brigel et merci na maman Vivi oh vraiment azape wana pour nous soutenir mosai na nzambe to bomi mpo mboka po zaka olobi boye et kendenge kenda wana donc je pense ça permettre to koloba et puis merci na frère na biso Mike Alambay d'ici là bon mona pe ba blon na en tout cas Capage télévision toujours soutenir bassin Nzambe makasi makasi Nzambe vraiment ba ko batela ko akotombola un mot na bayo nyonso tout ti lelo baza na kanda kaka ya frère Mike ndenga posaki acte wana parce que batebe ba binike ngana banaki ko linga ye mais depuis kaka sale loko wana tabanze mone na yo kaka lisusu te un mot na batu wana parce que au lobby vraiment bien un mot na moi batu wana tuté moni batu basala ba bilo wana se baninga ba tuté ba polémique to bandaka Cynthia Kebo na soki oza mutu yaya soit Salima B au soutenir na prière au lande pour conseiller mbalasima chitete mais so zaka mutu mobo otala mutu ona musika bata bonde bazala na kati CD
nabuki CD te soutenir moninga po epokoya tango sala boye ezozonga ti flèche aller ezaka accompagner flèche retour soki tolingana ka bolinga ka page télévision ata to tshela msuni ndika ya njora yoko se désabonner pona montenga na esa bato na bo se désabonner bakenda pete ah voilà c'est que balinga biso na bolinga solo donc so ningi mutu ozalaka wana na ba défaut na bolamu na ba nini pour orienter. En tout cas Brigitte, merci pour le bisinga na bakati. En tout cas les acquis vraiment bien et puis ba nanza minus pas soutenir vraiment frère Nabiso Mike Karambai. Et puis merci à maman Ika au azaki vraiment occasion à ça la sous émission té zo revenir car réseau et ça la bientôt ko yor beta libaro monoko et ça dit moi bien té maman Peniel zonga kati na bonzambe ta ezana on pas balité on sait jamais. Comprendre au récupérer il y a pas de mariage c'est ça il y a plus de mariage. Ah, ya eza libala. Yo saka mutu bo remorka. Ya. Mutu ayebi mpaka. Bacha ne tembete. Mpaka pa yebi ye. Bacha ne tembete. To betaka kombakage. O mona ka mamone leka. Po bana bata bien te ozongisa bango. Biso ba monstre d'amour ya maloba. Ba biso ba ta Félix waze kwa kaka. Abo sa libala. O mona peke ba mpaka baza. Ataka na nzembo wana ka o ya yembaki wana ya dikap. Ba pese ka dikap abonsa bolingo. Batinga ataka nana ketchup. Au moins akela mususu ke ba o nana azwa na libala akoki pe ko lakisa ko pe penyel pe mambozongi to ça la raté ba mise chrétienne prophète ba maman na biso ba si déjà même pata bazawana ba ko pe ko kota pe na ba mise chrétienne surtout ba se ba mise chrétienne ba so biser trop ba ta na exemple ba maman Sylvie même pata yangia mazara pe no mona pe mudu dansa obineli boswa biso pe to za okena ndako mona pe na ko beti na musupe oza pe o otiki pe même maman si aza abike muwe ranson papa na exaucé na Gladys si tu pas chez journaliste on comprend et ça te kana ko boule oyo bebisa libala na ngala mona libala ya si les gens pas na wera mais na ndima ite ka wera bolingo boy ngala mona mpaka za mtasoni paka monstre bolingo igwe de la forêt batika katika pe ba mère au monde to sala ba église que mutakufeni mobali bazui veuve moya karabache wana basala pe bongo à chaque fois ba problème ezabo kenda te ka ba mise chrétien ba te bo pandije au moins pe boye mutu mo pe boya yepe atindi pe mama si de jip benga paniel o mona ba lo nyo ceci là batika ko ba ke mise chrétien au profane te et donc même pas bezabo na ba kuminyi we rapport na kana mutanu le Congo ya wera akokangisa ngate soki namoni ezosimba te na yebi ke nazara wana na muta ya wenge na koke bondela ta papi kakol yo ebika ndenge zara rapport si de jip pata mama na biso biloko mususu ko kufa sonité papa Mike soit mon que ça ne va pourquoi tu n'es pas de la forêt sans ta conseil chrétien profane et le roi n'a des oboma on comprend et ça rend tes musique o aponi nzela ne o aponi nzela na mais ba liane de church wana hein ba maman biso ba liane wana ba mère ya ba didi ba sali combien des années là ba vieux quadre sur otalisco ba clip ba vieux quadre aïe aïe otalisco ba clip ba vieux quadre ya ba enza ya ko panza ndeti bono ko kata mais mère azakaka ayebi ke wana za bulwa mobali nanga na ba tapa boy oh papa Mike olo ba na suki mama liane de mopao ata mère liane ko conseiller bazo ata ba couple exemplaire ata libanda ba conseiller ba on mona ke ba biloko ba sala ko mindele nde ba sala ezala bien en tout cas na pesca ba lignée hein et ça la biso vraiment bien merci Brijou pona ba biso pe ba page toza so za ba problème de cœur a bolingo ba biloko nazawa mo yeba yo émission là vraiment en tout cas bana bakundanga mona se retrouver qui t'a degré se retrouver kaka vraiment merci vraiment beaucoup Brijou et ça linga vraiment bien et ça linga bien makasi ba fille ozonga sur terre biso ba komela biso okapashi yo moneni yo petit sikote libala za nzambe mutapesa là musu nzamba mona ke sona bali avant et comment abala ki avant ko bala avant na ko bala retard et la loroté botiko kosa biso ke abali avant bino boko koka bo ba mama biso bala ba 16 ans ba 12 ans ba bota te botika azaida mukolo penyala mukolo abali na age fo ba bala biso ne pena nzamba lobi ke bo pe mananu moi yo bikaka ba trentaine tozali ayebi to mpesa biso soko bali des choses engagement fanda pour la plupart bazolela mais bana ngote tant nzamba pesi mokoloto batela na pesika ba piste comprendre ba piste wana e ko aider batebele oza problème na yo za mise chrétienne benga paka ba paka ba musicien ba karma pa bazawana ba mise baze belé ba manda chance akopo bongisa libala pe ya bongisi ba mama chala mwana
bazawana bamambi la belle ya to élargir horizon ba problème ezala moins pour expérience à bato ezala te so eza l'église to za liban l'église voilà merci Brijoujou yo linga boye na bandi ko sentir émission penza na bandi testament ne tondi merci na moni para na biso Vincent Toulouse boka ba pakati et ça la killer et tout ba para bazawana na moni Kevin Zola na moni Jonathan na moni grâce à Zongi Coroné Kei en tout cas merci Brigel yo moni que émission sur salon sur papier et couleur donc voilà merci beaucoup merci vraiment ça qui plaisir à makasi koyamba bossa mboka hein major bino mo boye bindenga lobaka vraiment bien té to se retrouver ka soka conseiller vraiment en tout cas to captaka ya lobaka en 20 té à lobaka po lobata c'est pesara mon côté en tout cas boyoki ba piste pesi et ko sungana to sungana soki loro moko ma bezali en tout cas to vandeli pe to lobeli to kimna biso ko finga to kibindika nzora donc le vraiment hein moi piste moi conseil benga aux a problème té ah si ça capable le ba moi bien Brigitte pas le bandé si bien na benga na nous na yebisa bango problème na il faut na sani en tout cas boko zoa bozake belé kolanda biso bo continuer ko s'abonner massivement na Kapach télévision. Je dis un grand merci à Jorez Kiomba, Cédric Panda Yaba Cédric Douglas Kembi, je vois un grand merci à Cédric Panda Yaba Cédric Yomoro Yebi, Kevin Zola, Grâce Matelo derrière la caméra. Je dis merci à l'assistance à Killer c'est mon vieux Vincent Toulouse. En tout cas, Kapach télévision, tout vraiment basungaka batchaka biso vraiment le boko. Bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne Nabino Borozala. Jamais décidé bon aimer, bon partager l'émission Nabiso, bon commenter. En tout cas, et ça la biso bien. Quant à moi, je vous laisse. On se dit au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Kapach TV.